Mokolo makase koko ya eboko kitanase. Mokolo mai baleko krevé bambisi bakoti zamba. Mokolo tabako changer régime komika niveau. Yango mokolo. Amuna yo. Quand je suis avec toi, vous avez toujours le téléphone. WhatsApp, Viber, Imo. Mais bébé, modèle va faire les autres qui les vélos. La vitesse à jeu. Sans WhatsApp, sans Viber, sans Imo. Monde des yeux évolué. Yo, nous qui voyage. Tant que vous commis au côté de chaussures à bien, sac à bien, au tindela kinga yango nani. Voilà na WhatsApp. Et que si yangote, mon amour, au quotidien, yango moni nazo kotsa yo malembe, petit à petit. Au kokola na yo, au comprendre na yo. Tu seras aussi comme moi. Tu seras aussi comme toi. Ah ben oui. Mais chérie. Mon chou. Mon chou. Ça communique. Ne me fais pas ça. 13 ans. C'est notre travail photo, nous avons 13 ans. Si on dit que nous sommes bana mi balé. Bébé, nasa na yo. Non, non, non. Bébé, je suis fidèle Maman. avec toi. Quoi encore? Hein? Qu'est-ce que je t'avais dit? Quoi, Patrick? Oh là là, c'est belle vie, non? Excellent. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh, attendez ma photo. Oui. Na plage. Na plage. On a le bail qui a la plage. On a la plage. On a récupéré sur Facebook. Ce n'est pas ta femme, c'est ta grande sœur. Akende plage. Akende plage. Belle fille a ça déjà en colo. Mais belle fille, en colo, on surveille sur base de quoi? Et puis, il y a surveillé mon Dieu en Afrique, il y a dans l'Europe. Les beaux matins. Il ne faut pas être fou dans la vie. Papa. Mais oui. Papa. Maman, qu'est-ce que j'ai fait alors? Tu surveilles ta soeur? Mais c'est ma soeur après. Eh oui, c'est ta soeur, mais ta grande soeur. Il faut qu'on précise bien. C'est ta grande soeur. J'irai en Europe, moi aussi. Mais c'est pas la fin du monde. Est-ce qu'on les a problème? Merci d'abord. Papa, Patrick, on a quoi prendre? Yo, Kozala Awa. Maman. Osa obligé au surveiller Bisso. Non, chérie. Non, non, il peut faire un tour, 1 mois, 2 mois, il rentre, c'est pas un problème. Mimi. Ah, ye azobenga te moto azobenga. Ayebisinga ke amona kiye na benika ya ba mama ni wana na Angola soki place bango bazalaka. Oyebi mama ni o ya ba mobali na zalaki voisin na biso. Papa Nzanza no. Ah, OK. Sikoyo bazalaki na ye na Junior Bush azebisanga ke Mimi ayaki patimize akoteli kutata bango te. Na sima bazomona kaka moni joli oya délégué ozaka na kabinda. Moi mobali wana o asala ba maison na ye na yema. Ne amonaki bango baleki, il paraît kaka ndenge Junior Bush aso yebisanga bakendaki yema na bar ya délégué joli. Ah. Moni maman nazo condamné bino te mais aki bosaki ya otika lupangu. Nga azaki na d'accord te. Mais aza leki to pese chance wana totala. Eloko makata azaka mayemi te. Po bato musu bakendaka Angola komona luki pe héressier. Yokani ba Olga Mbambi ba réussissa ndenge. Oui, Olga Mbambi donc femme d'affaires donc elle travaille bien, très bien. Ils ont passé. Qui me dit pas encore. Oh, oui, allô? Oh Patrick Global, Bonnie.
Vous êtes dans le Canada? Vous connaissez madame? D'accord. Bon, on fait ceci. Hein? Net au soleil nous rend à kin. Koko luka no tambola na ute. Net au soleil nous rend à kin. Ok. D'accord, d'accord, c'est bon. Attends, je te donne chance. Bengi ami oyo. Hein? Sima Deo Gracias. Sima? Sima Deo Gracias. Azara Canada. Mufungizi. Tu connais mon ami comme à la Canada. Mufungizi. Asala magasin. Oui. Ok. Atek azala magasin na ye. Magasin comme nango Sima Toast. Sima nini? Sima Host. Sima Host. Sima Host. Sima Host. Voilà. Koko c'était biloko nyonso etali ordinateur, ba matériel nyonso tout ya informatique. Atek rango. Et puis atek na ba divers, de ba biloko basi, ba kabelo, ba fantaisie, ba collant, ba article nyonso tout ya basi. Et puis atek biloko ya qualité pena ya bien. So sombe ordinateur pas na ye, donc Pentium nyonso ezali. Oui. Non. Kasi il paraît pas comment on fait ça à cours en informatique. Donc on appelle formation en informatique. Oui, ordinateur. Mais c'est quel numéro? Oui. C'est un numéro na été. C'est là na on peut son numéro na alors. Maman, fais ça en téléphone. Fais ça en fond la téléphone, le numéro ya nani. On pas nangi koza la pena tayema. C'est 001. Oui, 001. 001 514 449 48 21. 001 514 449 48 21. C'est qu'il ça peut battre nyonso baza pembeni na ye bana basi bakene musika te. D'accord. Maman, oyebi camarade nanga oyo Zambi. Donc akoma na ba faire na Canada na niveau moko osaka na ngote. Tala nzambe nenga sala. Mutu anda oseketa yo tala ngoto benge mufungizi. Lelo mufungizi. Omoni mufungizi niveau na ye ya komata. Ndenge nazomona eza lokola niveau ya Willy etoka. Voilà. Na mama Jolie bakei liboso tina ndenge bazomata. Pour faire une maison au niveau Canada. Eza malembe te. Siko ya Willy etoka lisusu asali ba société ya pétrole. Na ba biloko ezo kene koteka pétrole. Veut dire Afrique nyonso to comme ko dépendre na ya Willy etoka. Ba mwana yo sima wa asali Sima Host. Aza mwana mayele. Et puis asuki wana te. Oyoka ki leki ndenge alobaki. Oui. Ya na ya koma ko kene ba Hong Kong. Ba bisika ndenge na ndenge. Donc azo tambola mukili pona osala kaka informatique kele. Kabelo azo teka wana, ce n'est pas n'importe quel kabelo. Ya. Mutu muso azo teka lo kabelo, tali kabelo lelo kasa kwanga to nini. Et puis mutu teka kabelo na mutu kabelo e kauki okatali kasa kwanga. Naba nangate nageta bitumba wana na shikwanta. Na yesi bino mbila kwe. Na umela ngola na yebi portugais te. Est-ce que c'est normal? Yamode. En tout cas, sans blague, n'habitez pas de vous raisonner. Yamode, si tu y as un moment, na force na ye. Mais le temps où tu dis que tu as le président, mon cousin, pour l'andela biso, papa li kelemba, et tout ça va bon on a biso, et belé balia, netinga, na bénéficié de l'autre. Tandis que na moment on a coqué kola au privilégié batu mususu. Et nga si qu'on a tout au ya lelo yebisanga, na ko s'en sortir comment? Eh Yamode. Moi ngandi na yawa. Kada peso a vida de. Ngala ya ngola nzala te. Ngola pinda na ya papa na nga teka lupangu na ya modero. Na sengi mbongo likelemba. Yo mozomo na mbongo lelo to lali 12, lobi to lali 15, lelo komi 40 finalement modero. To ko s'en sortir comment? Hein? Toi na ngola a modero nga konyo ko na ngati papa pesa mbongo na ngai. Ba o balia. Ya mode. Liki biso foto na mboka o. La mbongo ndio komi. Tanga na sengo tuvela combien? Tala mbongo za yena. Tala mbongo sikana. Tala kwanza za na. Ambogo na vivre ndeni. Bako ba téléphone ambogo yesimba suite ya mode. Toto calme, pardon, ça va responsable. Pardon. Il a mis ça tout à la fois.
pouvoir ya na mutu moko pona solo nae et boyokani même sous pouvoir ko intimider ngai. Les intimidations te ya modé. Omoni kanye nazali bati. Ngasa publicité kabelo. Ya modé, nous brinka ya modé, nous brinka. Hey! Bon, ngai nake inde Edouard Ndeni ni biso tozana ni kelema na biso. To matambo ko futa bango mabe. Parce que muto ngam la na président te ya modé na omoni lo moté. Ya solo. Est-ce que vous comprenez ngate ke eza côté mbongo mati. Ya mo to comprendre ndeni. Balaki we. Ngana o lelo. Doko te ba kino makala muto bimati. Doko te makala. Mimi. Tambon. Nous brinka. Mimi da merde ya modé. Eh, boni ko totokani. Ngana ya ngola nzala te. Omona ngande na ya ngola na yana ba mbongo na nga. Noko na nga sino luwawa. Mukonza kuka. Asala nga tout ya modé na mbona tala modero. Kimi ezala. Merci. Nga ya mbongo. Na Monica na mikitisa. Na lobela bino na malembe so ibo ko ngai naza politicien te na yeki na ngola koluka. Ndenge mbongo mati nga na yebite. Okopal bino bokatsa te ke bino bolela. J'ai un ami Akim Presse de Los Angeles, yazaka na Nigeria. Ndikanga naza président na bino. Oyeba Kim ba relation na nga. Modero, relation na nga moko Akim Presse de Los Angeles ngolo ba yayo. Na ndeni totokani. Tambo na ngai. Ba te po sala ngai moto awelisaka. Merci. Bemodi. Yoza mobali, yoza courageux. Mbongo tika nango, oyebini okobotsango pebele. Ya modé. Francine. Na lobi na bino bobo mangate. Bobo mangai nulle part. Ozaka na obligation ya comprendre nga. Nada. Hein? Nambongo tila otika na ngwa modi. Kwa ni bya modi. Pardon, netinga ye. Ya modé, na linga na ngana bimamboko banda kala. Yo kaka mtoto freine ngai. Oza président na biso ezalaka nango partout même na Europe les sikanoso basaka toujours na président na bango. Et puis surtout sa conférence ou bien tes réunions au bout. Na posa ya mbongo na ngai normal et na bima na ngamboko. Oui, la président na bino. Attention, boyi ba ngam na sala po na bino. Na sunga bino na ba mikande belé. Po le loba reconnaître bino lokwa ba ngolé na mboko yo. Oyoka. Yoka be. Soki soki ko te spuma be ko ngona pe spuma be. Francis, comme non yo. Yo yebi ba solo dito so. Auto sala, auto sola. Auto lobanga na yo. Bato bazali. Aboni boyo. Bato bazali ya modé. Auto pumba. Bato bazali. S'il te plaît. Ya modé bato bazali. Tout ça kinya. Ye, mbongo na ye yali kelemba. Na zwango. Na pesa ote. Otekela ngani? Opesa ngani? Ya modé. Mbongo na yo yali kelemba na pesa yo. Yo yebini to sana. Boko ko timelanga boite. Petit na yo na bali. Ya modé osakai na biso. Ya modé, na mwa parole. Ya modé mo na ngai. Opesa Francis. Voilà, votre bajiko, votre baji. Ya modé, mo na ngai. Ya modé. Tala. Baza ba defa mazar. Ya modé, alu ko mino defa benza modé siko. Ya modé ndeni. O mina confisant. Ya modé. Tala, ya modé zela. Ya modé. Ya modé. Moni mo na confisant ngamla. Ya modé. Ya modé. Ça va, mona Kevin, ba defa so ya. Bozi. Defa Yosko qui a dit ah bon pour ça bokende bisika bolingi bokende nga solution na ngeza ali o libérer ngai et puis na to ya lelo Francine tala na futa bino na to akala te ya modé wana kosi te ya modé wana kosi to bandali kelemba na 10 wana kosi te 1000 kwanza $10 jamais wala kutuko mbilo kanga biso ah bon na biso vérité yo loko so na président ngabe no luka relation na kanela ya yo kaka na ozape mutu boni boy ko ya mutu yo ngala la kiso betu kanga mfunga ko sale no côté ngala la kiso grevi mutu no so na ka popo na mutu la kiso Alex pour c'est normal c'est normal na nazangi ko lakisa yo c'est plutôt pour notre chambre on m'a pas naïe non au tikala koza la raison donc nous avons raison oh eh mais ma chérie tu sais quoi elle me casse la tête cette fille là on a cassé qu'elle ngoté elle m'a simba qui ne ba ma pas ouais SP je crois qu'à ta place faut chercher une vieille dame. Dame yo me simba non c'est une dame té
Ah bon? Ok, qui est la cuisine? Nalobi na yo qui est la cuisine. Il y a refait la déjà non ça. Merci maman. Bon appétit. Merci papa. Respect. Mais ma plateau n'y a pas pour lui en bien. Merci maman. Tu comprends les choses à l'envers. Bah vers moi ceci et moi. Sors! C'est quoi ça? Bima, Bima! Patrick, Nasala Yoni. C'est vrai, Nazaki n'a pas ça mon amsala. Mais il y a beau été ou à Robin Saram. Un peu il a mon amsala. Tantine Bijou, toi. Ne te justifiez pas. Hein? Bijou, ouais. Tantine Bijou? Dis, on laisse tomber. On laisse tomber. Mais on na soyé nandimate na ebite na skala oyeba teke tantine na yo Bijou mutoya na parce que Bijou roya na mutoma ndonga. OK, ozuda baba mbongo na yo. Maman viré da mbongo na compte na yo pour nous foutre à académique. C'est déjà fait? Je l'ai fait. Oui, mais je n'ai pas vérifié. Ah, tu n'as pas vérifié. Donc nous nous voir en l'aime. Mais papa, non, il ne faut pas oublier qu'après ça 50% n'est pas tantine Bijou. Ou à travailler. De quoi pourcentage n'a eu? Salaire n'a eu. Azoa. Belle-vie a bien à reprendre le numéro. À pisser un numéro. À changer le numéro? À bon c'est le téléphone, non? Maintenant, à répondre le numéro. Ah, le même numéro. Il y a un numéro qui est opérationnel. Maintenant, changer ce qu'au portable. Mais il faut plus ce numéro. Ah ouais, c'est pour cela qu'il est sur WhatsApp. C'est ça. Mais il m'a évité que nous soyons changé le numéro, nous sommes mis sa maman, on ne sait pas. Ah, Seigneur. Vous voyez, Francine, je suis allée bosso dans la scène. Quand on a été en Angola, premièrement, il faut que nous ayons un rythme et le bateau. Quand on a été loin, à chaque fois, on a gaspillé. Viens à Dodé, Kabouik. Viens à Dodé, Kabouik, avant de s'en habiller, qui n'a pas mimi. Angola est un homme qui a bango divers, mais il y a une famille qui a viens à Dodé, Kabouik, on a bien les patrons. Vous sentez mon mobile, la pire moutonne, j'ai tout. J'ai tout mbumba, Angola, tant Dodé, Kabouik. Ah, Mimi, l'hiver c'est bien bon, Tony. Mais raisonner. Basala nini po yangola papa teka lupa na mama. Francine et siko nga na vandi awa. Na ebi situation famille na ngate. Modéro commencer sanga lokwa ba blague. Mimi na ebi ki ya passe. Kota la yose moisi, ba parents na yo ba zui ba kati bankate parce que ils a mingi mboka basi. Parce que moi so mayele soka yene siko, il faut se retrouver. Mimi, yo nsitinga pena na vandaka. Na linga kolanda ba loyenge na te pula nini? Parce que Kofi de Kabinda avandi sanga. Kofi de Kabinda. On a bien d'abord vie na ngaya. Mimi, avandi singa oui. Te azara boye mso yebie bien te. Akena Luanda, ayende tibiso beto na Luanda. Et moi beti tour na Kabinda. Ya mo ba pesa ikombo na Kofi de Kabinda. Mimi, eza profiter parce que tina vantane pas beti na ba histoire wana nyonso. Mimi, yo na tango ba parents. Je suis pesi yo lo kwa bongo. Yo ye awa te Mimi, o mo lokola mboko komi na ngoya yo. Maman n'a pas dit ça hier. Mon mboko. Soko lingi obi ekote na cimetière yo moko. Soko bité sika nazali et puis sanga fille ya malamu yo moko. Parce que maître et tout maîtresse de fille na yo Mimi, et ça yo moko. Yo continue na lo yenge. O comme esiko o mona bara malamu ezali. Mimi yo fola la wana. Et lelo ba mona ya monte. Basalo boy, basalo. Mimi, tenga bima mode haute fonction ilo no. Ele ngola tsengelo. Non non, ngola tsengelo. Mimi to yeba ni. Yo ngelo na nga. Mona lo na nga ya Luanda. Déjà na expliquer facile, même to yeba papa binoté. Déjà na expliquer comme baina nga. La père est double forcé. Hein? To mama si. Hein? Tu dois pas ici, hein? On est bon non. OK. C'est vrai que ce n'est pas seul de la France. Mais dans ces pénitentiaires français elo kusali bino boyisi ba petwa na chikwang baridi ba petwa bateka na chikwang zona ke ngame na ngadiam mudo bo mtalo bien au secrétaire français ngana l'équipe boye mkolo wa Jolis
ayemelanga bangi tikati nazonga boye même chat mais c'est que tikango kasi bosola na mure nsima mimi bon nauti na banke banke mwana bisa bongo ebele eza te babimisi kaka $1000 na ye nango na kwanza me nato ya 10 Mimi, bobulanga mambo otilelo boyokani bokomplote oyo nga soki angola lelo ndima eza grâce na nga mekanisi ata nde nayambaka bino na angola mimi yo lingo lela siko nga nasala nini manke epesinga na to ya 10 bino bokobima baingra lelo epa nanga baingra soki baserge po na solution baza bareconnaisse epa nanga bongo bino vraiment tobina bosangani bino mibale botika alors Gekine alors tu vas moi Gekine ekoki ya lupango te est-ce que vous comprenez non on va hospitalier bango on l'a fait déjà là sous boité ya mo pardon ça va ta pona ngai kasi asante ko nanga mwasi ya mo de auto eleki famille ya mo de on ko na mini c'est ko ala posa batata mo se na ye ya mo de yo ko sa bo de parce que yo ko mele mo de ne ko continue la moko te to la basiko ni bo isolé biso basiko na one s'il vous plaît nakoregle situation oyo nakobenga master nanga Kim Kimbolo nakobenga oyo baseki kosunga nga lokola ba Alpha Mokole nakobenga babush tambola nakobenga Frank Mule nakosunga ngai nakoregle situation nakobenga master ngai Pai Patrick nakoregle ba situation yo kati bela Patrick Mbulu oyo zo wana on dit mon condition oyo zo sala on dit makambo oyo zo sala o faire souffrir baninga na motema na Patrick Mbulu oyo ya sala na matisi na ngai kwanza yango ko mati asunganga te ya mode bongo ozana eloko olobela ete malgo za pembene cha mimi ya mode te on répète tike na mambo pesa na to wana loka balingi te na loka moyen mosusu na loka ba effort ebele nasololi na ya zozo na ayebisi ngai iboni susu na nyota nyota aza bien bango mpe bayaki konje na ye na lycien na azura na jeune garçon wana tata bulo baye na Londres mikolo baye na bango na konje na Londres pa nyota susu babenga bango nyonso na Michel tosololi batuni ngai ozala mpe ngai boza na bar wangamo oyebisaki bango nalobi ata sokolukaki te balewa mona ngai piake ozaka zoba odire kabatinanga mulangi mama basombelangi do odire yazali na kati nazoba moko tala yebiso sokole medite ko soko yebisaki bango kene zomene te balewa mona ngai soit pas utazali awa nde nani Jean Willy Naya tunanga yosana Jean Willy Naya kasi ngulu mwana oyokaka ngulu aza kobetana na ya sport ngulu munganga bakendeki kuna mwana nazwi jep ngabi odrei makolo lokwa nzete akombo soki abetaki na ye ata bale lelo mbele ngai oyo bangi babengaka mama na mesake mama na ngulu soko ngulu kaka ye kusimba tibitia tediba palo betata tenisi ko nalubi makambo na kono kongona epai yale ikomi puleki na ala azalaka osalisa baboti te ala azalaka boye te ala sikomisi akomi nde sous ordre de mwasi ala azopesa te estce baboti balembaka bango nayibi te ala mpenza ndenge biso toyibili vi ya kokokangaka alembango te puisque vi azali loko te pour vi akomone baferi oyo baferi imata ale iso yoka Fabrice Ncheka tiki papa zalio na mabe
mabeya o iloko te o so yuka juste njengo papa na bone gari abantu na bandekuye o iloko te na yibse o so yuka mudita atiki bayanga lele bayetu bayama ilekuna o iloko te so yoka déjà président nona et papa saborosa bwaki libota na ye iloko te na lubi bongo poni nini koko yo kaka poni nini ale akotika biso neta oyo te mosi na ye pesinga mbongo mombungu mbala misato ya liboso na bungisi wana ezali bambongo ya mwana te mbongo mobimba soko kaka bapesi yo buyi wana eza mbongo ya normal te mbongo mobimba soko lambi kaka mipanzi buyi epuis mipanzi yango ezotondisa te fo ezolekana mwa oya ose retrouve olebe ata nde bikolo yo moko wana mbongo nini mipanzi mobimba tokusova kula dongo yepambi tikali palubaki et puis moi si mobimba amoni mwasi wana azaka na misala mabe aza na misala mabe finalement bino nako kondima na nini na éviter ce que ça mo bomba quelque part mokolo mutala opesa bino mbongo ne boyina bandima ipo sala wana bino moko ale bozoboya via oyo kuta sali ke po ya ale lilo a se retrouver tani bosala mutu ni balobilaka te yesu amata na ekulusu akabulila bato mapeme na suka babi barabasi mpo na lipo bayebaki barabasi bamema bango tete bayebaki barabasi bamema bango na babisika ebelebele yesu amema bango yakalo yuka ozolobaka tozoboyeye kuboye oyo eza ntekini biso bandimileni soko ozosali tokuboye yo meni yo moko nde ozamana tokokuboboye yo ongazole malongi toboyi yo botika mwa mwasa bato avanda na kimia ka nde bozoboya bango boye nde mpe tokuboye yo kasi nde pelo lo boya sima uluwa wati sima uluwa tokoboya nde boboya la jetu mbumba ka ndima sima uluwa watu ndima Félicien jetu mbumba tokoboya fils ndoba iju situ tokoboya bango bakile sima uyibisanga tukuboyila bango nini onga Benoît je kwa juda social tukuboyi nini yo nde tukuboye yo boboya ngai na ba lotilila soko zo sele loko yo ni kanisa lo ngana ndabo ezo ya ngai yalinga nyoso kutu $30 ndako studio bazokende luza ndemo na yo l'homme restera s'attachera à ses parents parce que non il va pas les autres c'est là to koma ba femme na ba mari de nuit là soko tozo luba kama ndinga za papa na ngaza mari de nuit na nga yani ukezwanda soko tozo luba kama kambi via na len via za nani boso na kama lubati oya obaksa te azamuto azosunga bino te azosunga yana biso ozazoba po ale ndinga za wana soko zoyeba te ala zo travailler na perte comment est-ce que mobali banda alingana na mwasi nyonso ezaka ya mwasi ye ata mama na sombila ndako te azosala te eloko moko te ezolakisa ke tobota alain ye bapassion nga na botela ala botama na 9 mois te 11 mois coupe na sila lakelaka alain lokola 9 mois ozobima te kanganga libumu 3 ans na foyer social soki na boto na 6 na ke komisa yo matene nayeba camarade na ngai na dépassi ba limite yo ni beaucoup t'être côté na mutakayi tout ça fait 5 heures de temps na classe mais ni chafaudage kuna soit seulement 2 heures de temps azo répéter na tinda pina na kini gif na ngai tout c'est ka gif biso ba poto tango il faut perso que non ban kini balba makasi na mamugo na komi poto yimni biso te ba poto il va porter un habitage au Gabon, au Cameroun, République centrafricaine, Maroc, Espagne, la France, il va venir personne dans France. Et ta poto, il me dit à poto. Na bref bon bien poto son est kiamo le rose moi si mo boye. O ya sanga un jour mutu na vie. Mais na yo kuta le contraire, il faut ndeko bosser kayu. Oh, classe wana yende ci yondo za boye, africaine. Autant ya ata déjà na ndimite ba pesa kusala Iva mon explication pesa na esa na bien mutu nyonso beta bisonde ni yela poto mutu amutaza ndenge na yela poto so ko tuni meta pinga awa bisonde ni yela poto do mazo bisonde na komela na poto awa
Gina Moudita a expliqué on est la photo, mais ce n'est pas ça n'importe. T'as la papa n'angaï. Tant on y a commis, attends, il y a une cascade au matin qui se va au Brésil, aux autres qui va vivre au parachute, c'est un problème. Pour mes gens qui est sur le terrain, on se coma qui déjà. On se canisani, on se raisonner ni pour la fin. T'as la main de ce monde en aboyant, on a un photo, passeport. Visa et bêta. Parce que nous bonne famille. L'aéroport, peut dire en Chine, qui dit que l'aéroport à Roissy. Nous avons famille, mais il y a famille où on a ça dans le monde. On a ça, on a auquel les lots, tenga pour les. Attends, ma photo, on a ça boyko. Là, ce maman baigne avec dans zone, je rentre dans mon pays. Pour nous, mais oui, on a bien. Si comme on a bien, on raisonne, on réfléchit, on a tout bien. On a beaucoup ça pour zoba. On a eu qui camarade, on a un tout comme on a vu ça. On a dit attends, donc ça va conseil. Oh yo capé mon ningati. Ah. Hein? Na koyo ko bien si. Oh give. Mais pour tout ko yo ba réalité ko biso de na mura. Eza ele ko bombati. Omoni yo na kin de contre ba tinda o mo me ngai e tinda ndimbo. El moto mo na ba bi ngai ba na ron so kin na ko ya. Les Vikings ils le société. Moi sois kin mo so kin le mo ga de ba to bi ba so be te mo so kin to bi ba. Mais tout ton bon mo ma tinda. Give you bi ba na. O que ça bon ouais. O mo ma tinda. Moi non, je pars pas avec toi, tu restes. Ah, pour la mbon de ton yo. Tu restes papa. Pour l'argent que je peux partir avec toi. Tu vas rester. Et chef d'âge dans moi on a tout bête na pese yo mbongo dernièrement. Provision de silaki. Mam na tshela ki yo. Oh. J'étais là, on est en bataille. Tout bien dit. Ok, c'est tout bien dit. Papa. Ah, au moins, il y a un qui a tout solide trop. À tel moment, tu es en Milan. Tu sais, il m'a pu nous jouer. Oui, tu as habitué, vas-y. Mais tu peux encore maintenant, s'il te plaît. Reste, moi, je ne sais pas. Viens raconter. Et pourquoi ils ont les deux chambres là? Vas-y, va là-bas. Comment il y a quelque chose là? Papa Zate. Oyelie. Naza ko leka nanga pele so peso ka mbote merci. Yakana. Amoni ko ya mbezate. Oya nde anga telo papa. Kota nano. Oti ya ucho sisa no to ekole. Bo ketu wana ndebo zo vanisa ngabo. Apeso de. Zani sa. Te, eja opé. Mais ba commune ça c'est que ba adapter. Bana njibi. Biloko nzili. Mwana ukutu mwana mosi mwana yeba kaza kina baba sembo bakina ko dimine na nzili. Kalunga yoko nini yango leja. Koto kuna kutu bakalonda mbuti kali kwa. Atole kane ato panda te yo. Pe mama mkemo. Mama yeko. Boni ko. Kabo boni classe. Malamu. Aho kata ndenge nini moto asaka mbongo ya naye. Ndenge bino boyali kuna ndenge pepe abisoto yali a via mwasi malamu ata tipo ango bato bazaka kosomba na tipo ata bombwa oki osali na famille ya mobali oye na famille na bino osali nzamba apambola mwana mwasi na vie na bino sans via kokubi botwa sponsor officiel soko du mwasi abu ebenza na tisaso nde ba divorce sa amakate mwasi Mame yoka ye nang oyoka oyali sio keba na ko kata banga maloba te tia ko ngaba dodane na monoko te mama tika loba mutu aye yoka oya loba yoli nyoyoka etani yango etevi
soki batie micro batie oyo etale micro nani ngana ndeno na telemi eza bien na monisco obandi ko comprendre parce que ton on est ko réagir bolo ba kabo maintenant c'est bien ton on ba do comprendre que ça linga bien merci kabo ça va bon trop pour faut pena on réagir ça kabo eza bien mais pourquoi mutu mo bazala quoi marque déposer balier sakaye balaki sakaye bon mon ango bien tant mon oloba kabo maman bango kuta tie man ikalungu ti manjaka te ode ya komo tia manjaka te travail à fin d'étude asala ki on pa na oh achat esthétique isusu mécanique yé ya zo sala le sala froid le balobaka sans frontière kabo tete tout travail kabo présent opesa mama ina kitsa likambo yo ça dérange pas tout mais ça d'ailleurs opesa bibi nazo sengo oyo osomba te ozwelanga na réseau des eaux sikwa péché ndenga lobino wana abibe bosembo omono epa na bato moto anga te beli fori kolo c'était singi te o e komba na za patience moseka monde tozaka boye ozu ya malili donc osayelinga réseau des eaux na snel tisuka oya osianga fa mama eza problème te biso topesa mpona nzambe afuta kwa moto motu mais so ozopesa po ozolo utotingi maimela mama mai mambo te miliki te soko ozalaki na posa énergie tolingai totiela ba ezangaka te nyonso vi asalaka ndenge azosalela bino ndenge azosaelalukelanga sashe na memela mpe na ndako po bino bato osalela moseka tozolobanga makambo wana oza nani oza leloko te oza leloko te nadia eloko te vere osimbi malebe vere osimbi na mai eza yanga kiti ovandeli eza yanga lopango okoti ovandisi biloko no wana eza yanga nayebi te eloko te c'est-à-dire moseka omoni ata vero eza eloko te po date oyo bosombi lango na lelo date d'expiration nango sekoka nga ku ndenge na oprofite na malade omoni yango eza eloko te merci eloko ya tetema omoni yo eza mbala suka soki oza likambo benga na telefone benga na imo obengi na biloko nyonso makolo no ngbanja wana na yo na mobali no mokona komona bino na kati ya lupango ka nde bozolobake nani eloko te kalunga mokono mono yango ngaki naloba kaluka yango eloko nyonso bino bolukaka epa bato eloko nini yango mpena bolukaka epa bato mpo ndenge na yali awa nani eloko na nzambe na biloko nzambe atia kati na ngai siko bino bolingaka bomono nini botia miso ya molili etie nini patikeloleka kutu asalisi bino bondimi ye te o mwana nga tosala ntongo midi mpoka bozondime te yango bolinga moto asani amikata azwi matrice na ye atieli bino yango na sani ya mbele lokola bifiteke bolie mpo bondima ye boni boye kalunga kabo so papa yo opesi mbutu yebiseka mama kalunga alekaki awa alobi oza na eloko te yo ndongayaloba bino mwana okotela ye Ça, sac, sac d'âme, c'était combien? On t'a dit combien? 220 ça. 220. On t'a dit on va la montre. Puis on a. Nicolas veut bien marcher ça. Mais si il faut y aller, on t'a dit combien? On va sonner en gros. On a lobby et ça va toi, il y a des détails. Ben on ressemble à la montre. Voilà. Mon conteneur wana msusu na boy ko genre wana et côté kama kaka na batu ya na ba grossiste. La monnaie ba téléphone était comme bien té. C'est sans téléphone là qui n'a monté à 20 80. Cette fois-ci sur côté ça va téléphone té. Sur 100 téléphones au té à 20 80 euros. Ils ont bloqué ils ont bloqué son bon. Et côté kama na et pour la caté, mais ça monde va faire au bani en le loto il n'a pas bon point. Mon ba téléphone sur Ivan au kabango pamba pamba motoya na sepe na téléphone au zoa na sepe na téléphone au zoa. Pardon chérie. Moni et là on comprend au meli na mona moya ba faire. Ko kaba ezala ka ko bombisa et puis nga jamais la ko kaba capitaine mon amour. Chérie, tu sais quoi? Na boy ko kabate. Les affaires sont des affaires.
quand tu fais les affaires aux autres, papa, maman, au quoi? Hein? Au quoi? Oui, alors? Oui, Kabo. Hey! Et ça n'a sens, merci, Kabo. Merci l'information. Merci vraiment, Naza Dessi, n'a évité na salani. Merci beaucoup. C'est quoi je fais? Ah, mon cas, Nazo est batté, il nous connaît les gens qui sala pour bande qu'on a yo, to ba parents na yo bandi manga Nazo est batté, na sala nini Nazo est batté, chérie. Nazo comprendre été et l'eau qu'on yo so bande qu'on a yo, to ba parents na yo ba sengaranga na pesa kabango. C'est-à-dire, ceux qui n'anda kuna nga, nanda kuna biso. Na someli mama na nga liputa na so rappelle liputa na pesi mama bokilo na nga soki nga na koti si ça qui a l'os et pas ba parents na nga na suis ça qui a l'os na koti si et pas ba parents na yo mais mon amour qu'est-ce que l'oko nini fallait na salle là c'est que je ne fais pas. Dis-moi c'est quoi le problème? Mais pourquoi ma maman bazo traiter nga de la sorte? Naza na kabakate naza maboko makasi nasala kaboye c'est vrai na yebike baza ba parents na yo mais nga na kabolaka te nga nazoka bango ba parents na nga le nyonso o esala ke na pesa ba parents na nga nazoka ngo nazo pesa ba parents na yo mais baso tonda ngote nazo yebate eloko nini onga espèce nga mai badaka la senga kiyo eloko nini na koyi ko sala eloko nini na koyi ko loba na bango nazo yebate ale soki eza na ndenge moko boye oyo c'est bon c'est pas un problème c'est bon nazo benga bango siko et ça de toutes les façons tout ça caritas na bango te tout ça non de toutes les façons toi ba caritas na bango te hein ni to sala mena to zo likona se to pesa bango ba ndima ko za moi c'est malade non na tolérer en te non j'appelle maman tout de suite non allez non ça ne peut pas se passer comme ça na on ne m'a pas jusqu'à ce niveau maman kalora aza mokolo ninga la senga ki omai pendant le congélateur et ça c'est un petit peu fou mais bon on a eu espèce oui il fallait ramsala pardon chérie pardon ça na non oui il fallait ramsala nayebi maman obi batu boni bazoluka misala nayebi maman mais non mai ki tota kanda nayebi si onazala kanda te nayebi si onazala kanda maman kandi yo mususu si makambo ngai na mobali na yo yela musala kokotaka te koyokaka pe te longwana maman sors dans la chambre na mesa na chambre na ngai sac na chou chou pardon mon téléphone j'appelle maman écoute d'abord chérie ce que au saliango maman a comprendre te que yende mutu asali mabe nga moko na yebi nini na kosala na umeli na boklo nanga ndenge nazo bima boye avant na bima na lekela nanu kuna na kutana na ina solola na yi mais quand même na refaire comprendre ye que ils mbongo wa commerce na mbongo wa commerce baliaka tambo maman courrier ça sala ni courant des activités na simba ba prise à longwa wana quitte la s'il te plaît ah quitte la cité ah courant des quitte maman na sala nini pona yo maman la tienne des patrick téléphone na charge pour courir eza Patrick eza ngaité na kasa monsieur pour recharger tes maman et s'il te plaît c'est quoi tu fais quoi dans cette maison tu es qui dans cette maison c'est une bonne moi je n'aime pas de bêtises ok ok, c'est pas important de dire avant de me courir pour faire quoi c'est important na mona rapenzani tuza maile kokate nous avons maile kokate au sala nini Patrick a la solution pour la yo hein chérie moi je pars madame connaissance na dongo la mbongo na maboko na pression ya wete to na chaki sika oyo yebi parce to chaka mbongo wete okuna na munya ngote utali bi bizate kende ko balela kotala eza surveiller papa soka la muki osali ndenge osala
Ah, kaka na basimani mba oke otumwa mbongo yena. Alors ngabo ola lisala mbongo wana pesa kuna makambo te kena na ngopana. Ezaki afuna kosombela ba silabis. No yana mona ndako yosa. Obi ba basilango ya bishi yango na bino ezoli ya mbongo Ba ina kata na ngande classe parce na kompe kubai. Kata kilasi to kata kwani. Resa. Bongo contre bongo. Ah, kato pare de que o fashion. Olo bela nega. Olo bela. Eto tulo ba makambo ya nini. Ya. Na kumina. Merci. Pas de quoi dire. Boni bino ba ali bien. Boni mo kudo. Ngolu Boni ba kwa bina mosala na jali bien. Mo corona na yewana na bine mama tana na konzete kuna suki biloko ya libu otokela ngoti na ngana sani ngana bi mama na kopesha lokote mama biso soka ya ko tuna ngaba bi gboma mama ko abota mama na bino na ngai te nde na lobina yewana ndi akota ki akoko jusanga mwa biloko na fanda bona moni amoto mako nde na lobi na ye mama ngo na bino na nyabutai ate kotela ngaba biloko ana nde sika na benga ki est-ce que vous êtes obligé so yena ndako yende fa servir yo bayoka na matoi to na luketo yako yoka na makamba oyebisa awa iloko oyebisila bango ngofalisa oyebisa mama ya ngwana pardon na bino eza mama bomba tu mama oyebisa oyeba onde ba abomba nini oyebisa tozaka bandoki loko za poso yoka mimi azo nani mimi alobi azoya na ye oyoki siko baobengo mambo importe obi nanga longwa oya nani azoya bwani alobi kule ezosimba te ifo azonga esimba te na ndenge nini biso toteka yamani ata yaka yaya mimi azoya lupango biso tokatakatika soki etikala bo eza mpo mimi akende koluka aza moto baproblème alingi kokreye baproblème ke ya via okipe mama ki bwana oyo na onde nanda mama aze na mikanda nakobanda na okipe na makambo mama mpo avant nasala nyonso ezaka nanu mama mais okomi kaka sikoyo eza ndako na yo oye omoni oza na besoin eloko okoti na cuisine ozwi osali nyonso moto wana elingi oza na taka problème naye nalobi boye pamba te eyali ndako na nga moto nakuta kuna atie makolo milai oka mbula ezobeta soki esemeki no nani komone nani soki mokundu yango na modusu yango naeluka makambo atobeteke biso oka moto na biso ati makolo ya matisa lokola mobutu na sita oyo yanga na mama likambo nini mama likambo nini nga nde mama mokakota bino productrice na nga mama nayebisenga moto nabota bino productrice oyo ya ndako oyo mobali na nga leka mobali na nga aza mobali na nga nchodo ngai pena bio yo oko nchodo ngai na likambo nini vi wana nga moto na boti ozo nchodo ngai likoma na bino mama alesa kabina alesa bapaya na bino alesa bi mama kote wana nalingaka banalingaka eloko wana te mama nga nalesaka bango te nga nasaka mbongo na ale nalingaka jamais moto atouche kote kuna baza bakokilo na nga nakosunga bango nde nasungaka bino ebo mama so esimbi ta kozonga te toteka lipango po esimba te mama memi nde lisumu mimi alobi kuna ezosimba te il paraît dollar emate kite esala boye nde yazo ya kozonga zonge ne ezali lokola ya maboko na mokolo tala makambo ya eloko te asipeke oyo nde ngwana abengi ye alobi makambo ezosimba te donc avanda kuna eza efo azonga na ye neti lokwa ngungi makambo ezosimba oso makambo ezosimba tokobengi na telefone te esimba ndeni sikoyo makambo ngai nakelelanga po makambo ya dolar yango imata ikita ya biso nini na kati yango nazongi bato nyonso bazali komona nga angola na yebi yango bato nyonso baza na angola baza kovivraka te nakokoma na ozalaki na mbongo angola bakendaka koluka mbongo mi amema mbongo yena lopile ezosimba te mama yokana na explike bino moni kuna te nakokabola te esimba te wi mama okokabola te okalunga moto amema yo 9 mois akenda kobimisa kuna na mama emo esika mamelo wana ntango bazotuna nga babi mama nazotuna sexe nini oyo boti tozoyeba te mwana yango simeleki monene disa to balola ye batala boye mwana mwasi ye moto amonoko mpasi wana yo nazobota yo bamasele bazingi ngai ntango okomi awa nazo uso ozobima te awa
ntima sela baloli yo batala babi yo mwana ngwa je lokola witi Isa nini mama? Na mono pasi denga na kupa. Mama yo kipa. Nani akambongo ndenge mona bato mosusu. O bebeli atatina te. Mama isa nini nasema bende na ye. Aya te mobali na ona boite pia. Aya te mobali na ye. Ya via olingi ko kende. To sololi te olingo kende. Pour mon importance. Non, mama lobi na ko kipe makambo mama te to sola makambo yo lobi te o kipe na mama. Yo te mama loba mingi. Il faut salisa ka bango. Il faut salisa ka bango pour batia ba mobali. Maman, Bible et lobby il ne sache femme. C'est elle qui bâtit sa maison. Moi, j'ai bâti ma maison. Bâti maison na mbongo mobali ne yoko bâti maison mobali ala muki na tango de ko lukeska ko zonga pesi yo mwasi yo zo na poche ya mobali no to me la fille kambo maman na ose décider na hier ce soir. O salisa ka bango po monika nga nika tima na babotami na bango na famille ya pauvre bakutani na bango na libaku malamu ndenge yo yali ojo salisa bango eti malamu penza salisa ka bango famille na nyoso na mboka bazala mbongo mama njambe ajo na mama pona nini mama bolali bolamuki mbongo emati bolali bolali mbongo emati bolali bolamuki mbongo emati aza su na mbongo te kuna ezosimba te alingi azonga na ye ndako ya papa na ye eza ndako ye nani ye tata na ye ko parti na ye na biso nde totika surtout nga nde notika angolango kaka ye moko nde moto aza kovivre kaka ne souffrance oyebi ke luzana soni te ne yo ne ye moto abengi ye yango wana nini tekama lupango yango wana tukata nateka na pima ngondo ngai nayibi te soki tosalaki te molinga tobuluba te baboti oyo baboti biso bazali okangi mpe noir ozolobaka yo kokangi noir nameka omwana makolo ye mimi akoya nameka omwana makolo ye mimi akoya nde na okunda bino so okufa ndani biso akomosa nde na cimetière akomosa pe pamakula donc yo makasi noka biso tokufa tala koko na ngai tokufa na 107 ans ngai na vie na nga nde nazaka boye na ngai koloba na nzambe nzambe epesanga mobali oyo akozala ya nga oyo akodépendre na nga nakodépendre na ye nzambe akosunganga apesanga ale nazwaka exemple ya couple ya bibi fineza motema rabi mayumbu bazaka très bien baza na problème te ezwi rami ezwi bibi rami ake chine asali biloko ya kokosala azwi mbongo aye apesyango mpe ozotinda ale akendaka chine eza normal te mama na bieli normal osalisaka bango yango bozosola te me boswana yo solisana makambo na nga oye mpe otuninga te pani na jeklase kipe ngai manaki surtout te yo moko oza na problème na esthéti yo oza na problème ate na problème problème nini oza na est ce que yo lekaki ofuti mbongo mama papa frère académique na nyonso nasina ozata na problème na esthéti yo moko okendaki totinda mo ngai moko fille ngai moko vie ya mutu nakendeki loba na nga oza na problème oza na besoin ya mbongo je vais te donner la mwana mobali oza na besoin ya mbongo ya mwana mais pourquoi kokosa akosi na ye te monoko nde ebeti libao naya na ndako senga mbongo senga na ndenge mosusu mo nde bakange moyidi awa moto asa futa eza mbongo kalakala alomba boye oyekobeta jete ngai na oleka ye ngai na kobota mayebo ngai naboti mayebo nabuki oyo nake teka mayebo na nzoto na ngai soki mabele ya bakoko na biso eprofite oyo eza nzoto ngai nzoto na nga ngai na oleka ye omoni banzoto oyo ezalaka mabele ngai nzoto na ngai kobota mayebo ngamona ezwi mayebo nake koteka azaka kake aobilize biso boteka lelo kasi ndenge azoyesa mwana abino héritage ya victoria gese kotambatamba sisi babaa nyonso kongolaka masanga na bavere esa somba masanga na mbongo wana prêtre mama nabina nga na yo te nga nabino tate yebilali ye wana bakubo yetango nesulukampa kaka esa eloko te ok chéri azo raisonné baconteneur eyaki baconteneur eyaki biloko tokotisaki mpo na ngai nazomona po tofongola troisième maison
Mais maison on a limite tout ça mon lemba. Moko so to tena lemba moko to tena bandal. OK. Oboni na native lemba. Na lemba ba préférence ma biloko ya muta uti libanda. Neti se mwana moko banda la yo sa boutique na lemba. Bana lemba ba pesoma. Mais soki ni neti kanga ndi na zandi na lemba sa boutique. Ba somba te. Tout ça c'est-à-dire peut-être na lemba oka c'est-à-dire mo ange tunani ya mo c'est-à-dire il muta banda makamba kuta ba boutique na lemba. Oui ba banda so lole. Ata musika. Ya mo biso to mona ka ba titi le valoir na lemba na biso ba ta musika ba somba bilo. Ozoyi baka yange tunani yango nani ya nani ya Zifio. Zifio tunani ko ya Londres. Pas Londres casse. Ya na nani et frère wa mtamakasi na Flora Kiyoki. Donc nous on a le bien les makoto ça. Vous mettez ça la bandale, au moment na ba Rolanda biso to ke ba ke so on a bandale. OK. Papa. Oui. On zambe kiti nga natika na mama mususu na boboya na bi ba ferme nzambe na boboya te. Masolo na wangi na Turquie. Non, mais je t'aime. Azawapi, mobile ya via. Chou. Mon chou. Chérie, oui, bébé. Je ne t'ai pas vu quand tu avais sorti. Oui, bébé, je suis là. Très joyeuse aussi. Très jolie. Merci, bébé. Très Ça va, mignon. Patrick? Ça va bien. Mon amour, je suis là pour toi. Je sais que j'ai toujours été là pour toi. Toujours pour papa. Mais pour aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel. C'est un peu différent en fait. Ne fais pas ça quand même, chérie. Viens dehors. Suis-moi dehors. Suis-moi dehors, chérie. On sort. On sort ou vous sortez? Non, 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 Patrick. On est ici dehors. Toi aussi tu veux. Viens dehors. Ton fils, chérie. Ton fils. C'est mon fils, chérie. Non, non. Comme Belleville n'est pas là. Non, non, c'est ton fils. Le mot la chérie te dérange. Non. Mon fils, chérie, c'est moi. Hein? Non, là, je suis très jaloux. Hein? Il fallait que Belleville soit là. Dis, c'est mon fils. Qu'est-ce qui te fait? Chérie, c'est moi. Maman, c'est qui qui a pas mis le boss? Il y a un peu pour ça aussi. Il y a Ralibana. Venez. Venez dehors. Oh, il va pas conseiller vous nature. Maman alinga te yango to bandaki no bien. Bon, c'est lui pour. Te, yo se. Non, non, on a candidaté. Te ngasko odi ko edinga bien elonga na sa. Alors, on sala ba dépense moko ya buzoba la Turquie. Parce que pose la clé na sala dépense parce que dépense ne te sombe longo bilo. Pardon. Faut vous la clé chérie. Tala sunga na vie. Webi soki nzambe asalaki biso toyebana na via ezala pe po biso tozwa bonzambo toyebi tolakisa mpe via yaya affaire ya malamu etambolaka na nzambe eloko mo ematangaka na motema via balosambela nzambe biso osambelaka kosambela nzambe kutu ya problème te mais dim kuta pamba vie ya piaka te nzambe azopambola ni kozongisa moko na zolo te sala pene fort chéri o convaincre via ata mokolo moko memeno na église le sikoyo toza na séminaire ya bamama ebandi basala nzambe ebele bazota libanda mboka bazwa ya basala nzambe bazoya ebele même si na Angola bazoya. Suivez-moi. Bonjour, mademoiselle. Ça, c'est pour mon amour. Mon bébé, ça, c'est pour toi. Pardon? Ben oui, nous sommes encore là. Ah bon? Oui, les aïeux. C'est pas vrai, chérie. Voilà. Déjà, Maman. Voilà. Les aïeux, chérie. Chérie, je manque de mots. Je manque de mots, chérie. Monsieur Alain, c'est pour toi, mon amour.
Maman. Voilà, chérie. Maman. Oui, mon fils. Voilà. Arrêtez. Eh, messieurs, Patrick, descends. Ce n'est pas pour toi. Messieurs, descends. Kita. C'est pour mon mari. Le papa de mes enfants. Kita. Kita. Dégage. Qu'est-ce que la cuisine? Quand on a la cuisine. La cuisine. À la maison. Ah? Comment tu as trouvé? Tu as aimé? Tu as aimé, chérie? C'est vrai? Wouh! Voilà. Mon bon ami, mon la fois prochaine makolo awo ezoderange ngai nakepa balobaki soki scanner nakota scanner na makolo ye monganga ngo alobi yo soki timere de fois esalami mama makambo ozoloba eza ta na rapport te eloko ezosala eza rhumatisme nalobi soki timere de fois eza rhumatisme nasi nabengaki déjà nabengaki nani Ani Mbimba mwasi avie Mbimba wazaka na Londres Ani Mbimba voilà nabisi atindelo ba chaussettes parce que mikolo yo rhumatisme ba mo traitango na ba chaussettes na ba basket jusqu'au moment ta basket yate malamu atindango kaka mama atindelo ba chaussettes ko esunga papa lei mama bolimbisi moke ndenge na dubino mwangonga bolimbisanga penza nayebi te saninga pasi ozomona azo biso tokomi nango soki taso emati cycle emati papa le obalelanga mwana nango opesanga valere obalelanga mwana nango opesanga valere bato baya bamela mpe kosalanga mpasi boso oboti bana basi bakoli Patrick ye wana lelo azobima lisansie bolobi ake nosala soki master belefi ye wana ali na poto boni na kodjwa telefone ya belefi azobenga nga inele traite koloba ndako nopokose ekoti tata kana nayebela bino na makambo oyo te ale bado bofanda ndenge bofandaka po nyonso ezoleka na kati ya ndako no na se ayebi yango nyonso famili no balingi nini mwana oyo penda mwana mwasi oyo akomi mabe vi apenda kaka ndenge ya libwe mabe penda okokanga vi ya na nini ata otie na microscope okomona te eloko te miss Caris okomona eloko te mais maman poni obenga mama mwana no to mpona nini bokotia mwana penda pandi likolo boye modele vi ya mema yo modele vi ya sanzolaka yo papa ale mosusu kutu moye naloba na miso ya vi ezali te motema no témoin tika konga makolo boye natie na nga na mingai makambo bango bazosala wana mpe na nga nalongoli makolo na nga inde aleidale yo oyebi ngai yo oyebi ngo nange ezalaka nango polele yango ezalaka nango na kuku te mpe naye na kati ya ndako wana asali sanzuma mpe makambo ebebi nango kalunga kolungwa kuna na bandeko no basi na tata na bango baye kokota wani bobomelanga mwana ale kolinga ye esaleli mama ale kolinga ye eza pasi lokola biso topona yo tolinga na biso yo mabe nini tosala mwasi azwa motema nyonso atiela yango olingini azwa batrompe na ye akotisa ngo bafwane ye motema ekomaolia vi asala nini azwa matrice na ye azwi pomme de terre akatikati yango matrice asala yango stek atie likolo yo ole po famille na yo bandima ye eloko nini mwasi asalaka te mwana oyo azangi kosala na kati na ndako na bino ti mwana abenganga na poto ineretrate litoyi oyo te mpo eza ya kobeba mpo nini bevi asandi mwana azolela mama ne azalete te mama ne ale azalete te ngana kosokaka lelo soki vi ya ndenge yali yo lelo soki atiki nga mosekala nga mosekala te na atika konga na santango eselekeli nga motema boni bango basombi
tipo-tipo. Basomba na tipo-tipo. Até Zanzibar yango. Esse é culpado. Non, 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 tu m'as vraiment déçu. Mais Alain... Tu m'as déçu. Pourquoi tu ne veux pas comprendre, Alain? Mais Alain... Papa, là, mon chou, chou, mon tout. Pourquoi tu ne veux pas me comprendre? Est-ce qu'il y a un coco salé quoi bongo? Ok, tobiki na bombe yango likambo te soki ezali mpa na yo mpo ezali kuna mpona ndenge ekomona nalingaki kaka ezala surprise yango moi nazwaki mbongo wana awa tosala bafere foto mataka asindai commande mo ya baketch est bavoiture ya mike na babengaka ketch Belle-fille abengaki nga ndenge oyebi ke azalaka na droit ya bambongo natindelaka ye bebe ekoinsidaki mokolo mama ondai kobenganga mokolo bayebenganga bamba mama oyo naexplikaka yo nakei mbala moko epai ya mama na ye belle-fille abengenga nanga kokende epai ya mama nauti deja kosala ndenge nasalaka mpa bamama nasali geste wana napesi bango mbongo. Mon amour napeti lisolo tu ne peux pas me ridiculiser jusqu'à ce niveau. Ya baparents na yo babengisanga po ba reprocher nga makambo ya famille na nga. Tu me connais chérie. Nakoki kotika na kosala ngo. Non, jamais. Mobali nanga. Non. Motema na ngai. Nyonso na nga bébé. Tango nga nazosolo na belle vie eza lokola lisolo na ebisi bébé nanga tala problème na kutani nango mais bandi boni ba parents na yo ba bengisa ngai non arrête écoute allez poni osaka soko siliki oza na kanda okomaka neti olia mutu neti oswa mutu. OK masolo business chérie il faut retourner en Nzambe tu vois baketch ngo comme ebele na kina vente na komo mobulu okangisa mbongo. Non, naza déjà na bakilia bapesa nga commande bango ya mitukana nyonso oya moko eza ya pasteur na osala pasteur cadeau chérie kecho pisa pasteur ete loka mokili pasteur aza na bana 7 na mwasi na ye moko na kecho wa matande bando sa deto chérie sa mokili pasteur na bana 7 na mwasi na ye moko bando matande batiki musuba zongisi merci papa. Papa bana chérie papa nanga tango nazosolo na belle vie mbala moko eza lokwa lisolo tobeti belle vie mbala moko or bazaki pe na lisolo na ba mama na ndako aye ko expliquer ba mama sans qui pe assez aye ba ke ekoki ko créer pour tu ne vas pas laisser ridicule ba parents na yo ba benanga ba reprocher ngai makambo famille na nga bazo sala yo mais non chérie. Non, je comprends maintenant. L'amour de ma vie. Ce n'est pas... Non, écoute chérie, je comprends maintenant. C'est que ma soeur n'a vu son mieux sur la ndaku. Ou mission libanda. Allez! Ou bengi belvi na poto. Ou yebisi. Mon chou. Ou yebisi bandero na yo. Mon cœur. Je commence à comprendre. Natikali to dingani na yote. Na 2 jours. To boti no bano basi ba poli. Tu connais ta femme. Ce n'est pas un problème. Il y a un sam kunko bengi ngai mama mezo ba on a besoin solana yo parce que to soleil na vie c'est sûr que voilà et comme dans chérie et ça loin ya makambo na ngana aimé kunko to yokana kiboni
pour na anniversaire na yo ba surprendre yo okoka mwaka boye na salle de fête wana Aimé Kunku na mwasi na ye ba na mobali na esa Kunku ba koti et ça n'a que de expliquer makambo foyer nanga. Moi je suis une sage femme, j'ai bâti ma maison, j'ai même que de exposer makambo couple nanga libanda. Mon amour, pardonne-moi si je me suis mal comportée, si je me suis mal comprendre, Limbi Sarachi. Tu sais que je t'aime, je n'ai que toi. Mon amour. Je t'aime aussi, chérie. Regarde-moi, regarde-moi droit. Je te regarde, je t'aime aussi. Moi aussi. Je t'aime aussi. Regarde-moi. L'homme sous photo Bobissa Monanda. Je t'aime de toi. Moi aussi, je t'aime. Mais il y a mes alaki, chérie. Il y avait la viande fraîche, la steak poisson frais alaki. Combien de temps on a besoin de katana? Tu as le mot fait ça, on va hors de zone, ça moi c'est là. Yo comportement au changement de. Papa, vous n'avez pas de temps, il peut venir émission en d'autres. Car il y a un souvenir expliqué à la magie, à la monde qui m'a envoyé. Donc, il y a plus d'autres. Moi, on a ce qui se passe dans la cour. Il y a un peu d'autres. Docteur, il faut même ma mère. Il y a un peu de type pour les gars jouer ça. On va pour nous. On est sur le terrain, pour nous, on a des films, on a pas gagné, on a ça débat sixième. Viens le docteur. Il passe pas le moisième, il passe sur le. Ok, au c'est l'examen, non? À la laboratoire. Attends, j'appelle le médecin. M'dé, maman, on a été violent. Arrête. Arrête. Nayoka solo bate. Makambo nyonso awa etambolaka na discipline. Tozana docteur mobimba oyo alandela ka famille oyo. Soki problème ezali assez tobenga docteur. Mon cœur, ne t'en fais pas, Azer. Mais ils la claire, copie, ils la claire au limite. Et c'est une ligne Azer, vous allez concret, c'est quoi ça? C'est dans final transport. C'est dans moi du polo, c'est dans moi docteur, on fout sous transport. Il ne veut pas payer le moment. Il n'a pas bien, vous avez besoin de moi. Papa, tu es besoin de je dois 20 ramène-moi le train. Changer, qu'elle n'est pas fils à notre coin. Changer, il a un train de là. Tu vois que c'est moi, on a raison. Ah, ça l'examen. Mon ami, Nicolas, qui m'église, ils sont quoi tété. Et il y a un rapport à vous arrêter. On a besoin de 20 traitement d'abord. C'est un catastrophique. Qu'on a demandé fouiller. Allez, tous à ma camarade. C'est bon. C'est une folle. Monica modèle on a vu ça que aux hommes c'est là. Pour les bandes pour écouter et pour coller des équipes en France. Tu vois, comme ça on a bâti babillé. Na pesa ki yo catalogue wana on a vu ça que otongola sœur nanga Emilie Nzemba. Na vu ça que azato zaka ne bataille mo likolo. Na CP après pas tokenda na mesure nanga poitrine nanga Emilie Nzemba mama likelemba mo ça tous pépélé à mito. Donc likolo to na biso ka ndenge moko. Na CP au fait na CP au tient au cas Célestin ndenge na lingela parce que yepe ata mo cette balle non c'est une femme qui se respecte. Donc voilà, ça les lié aza nteni aza pembe aza mwindu pona aza teint clair aza chocolat moko eza ça va donc aza moko wana oyo eza ye Emilie Nzemba oyo nde otongelinga modèle na mama modèle osko eza pe modèle wana oyo bamotranspire te wana eza problème osalika ndenge tosalaka ma belle ma belle ça va TikTok. Madame, ça va? Oui, ça va. Chérie, ça va? Tu m'as pas dit bonjour? J'ai pas dit parce que la maman mange pas. Comment je peux te dire bonjour?
Tu es qui vraiment pressé, à suite de ton lit à terre. Bon, cuisine maintenant. Ici, c'est chez nous. Eh, yo, Penzaï. Madame, moi je vais partir. Oui, d'accord. Yo, maman, ça n'a été. Ayo, Kanzara. À combien naïe? Ah, c'est pas naïe. Parce qu'il y a des suffoques qui t'ont bien au Kanzara. Maman, ça n'a pas été. Même ce qui est maman, ça n'a pas été. Oh, on n'a pas de no kona yo. Maman, ça n'a pas été. Quel y a? Va vous servir, on va te servir. Hein? Attends. Donc, tout ça est bon. D'accord, madame. Papa, et ça c'est un petit. Non, tout nos filles au lama. Au revoir, madame. Oui, on s'en va, on a donc un petit sauf filles au lama. Et vous avec nous. Ça s'appelle bijoux. Et filles au lama pas. Moto yebite. Moto monate. Na moni 50. Na tout na te. Eh, yana ça ça. Bijoux. Yana ça. Nana posa na. Maman, on est venu pour les Minerval, non? Tu vas encore parler. Zaka na ya oya, azali. Ah bon, Victoria, tu es venue pour le Minerval? Mais oui. On te chasse. Mais oui, on me chasse. Oh, bien, deuxième trimestre, on va foutre les semaines, les balles, on te paye. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Victoria, ça va? Tu vas bien? Non, on me chasse à l'école. Ah bon? Oui, on me chasse à l'école. Papa ne me donne pas l'argent, je ne sais pas là où il est. Même à l'école, les autres enfants amènent même 500. Mais moi, 100 francs, papa. Ça, c'est bien ça. Maintenant, toi, tu dis quoi à propos de ta fille? Bon, moi, je te dis quoi? Vous faites des bêtises, après avoir fait des bêtises, après tu viens, moi je donne l'argent. C'est ça, non? Dis, c'est quoi ça? Azana, papa n'est la responsabilité. Ce n'est pas moi. Ok? De toutes les façons, je n'ai pas l'argent. Et tonton, comment je vais faire les examens? Les amis font les examens, mais pas moi. Pourquoi? Ok, c'est bien. Hein? Je vais te dire ceci. Hein? Va demander l'argent de Minerval chez ton père. Ok? Et tonton, okay? Je ne connais pas mon père. C'est moi qui paye tes frais scolaires chaque année. Et maintenant, je n'ai pas l'argent. Ok? Va demander à ton père. Ok? Ton père va payer pour toi. Papa n'a pas Tu te tais. Je te donne pas la parole. Je te donne pas la parole. Au cas où tu kolo vimbi ndoko qui n'a pas beto awa, tu vas regretter. Alain, c'est combien? C'est 35 000. Ah voilà, 35 000. Yoka Sony. Yoka Sony. Donc tout le bas 35 000 moins 7 000. Yango wana. Karo lobi wana Yoka Sony. Leknanga. Yoka Sony. Sony nini on a temi na papa na osinga ba tumbongo. Ne ba yana ki Sony. Sony nini on to sala. Sony. Elo ni to sali ya mabe. To temi na papa la to singa mbongo. Non. Et puis ça nga passe. Tikaya. Sony nini on to yo sa. So to yo lo to ko singa pa nani. Siko na tema na baba na sa kindumba pona ya ko tangisa mwana. So nini to tiki no kana ko yebisa mama. Sony, Yoka Sony. Na seni, Sony nini ngana yoka. Oto yo singa mbongo pa na oyo mwana. Ma, yango bo futa mwana. Bigi tika. C'est pour toi. Je vais prendre ça. Prends l'argent. Alors tu vas pas encore manger? Tu vas pas manger? Ok, cuisine, ok, la cuisine qui est bien. Ok, pour la cuisine qui est bien. Et on a quelque chose. Va là-bas qu'on te donne à manger. C'est mal. Ça sonne, moi, au niveau, c'est évident. Famille n'a pas besoin que ça n'a Aza innocente. Yasa mwana mokie, elle ne sait absolument rien. Oh, comment ça fait ça? Keba zoka. Ah, keba zoka pour la personne mais faut les vidager là. Il faut mal les dire que ça va 27 000 francs. Ah! Il y a un problème. Le problème est que il y a Nango, il y a parce qu'elle est tellement éveillée, elle est tellement intelligente. Donc, il y a une vie évidente.
mwana mokie évidemment oyo nga kutu nalinga kolia yango te mais mokomosu Patrick alobi na curiosité kaka par rapport à institut baninga na ye babetelaki lisolo evida amekango abi pilipili ntina matoi mwana mokie bwakende oliaka evida non ça fait très elle m'a mal très mal ozoka ye biso zwa mifasile evida Yo ne baba qui n'a fini à presser. Yo c'est la route donc quand nous nous met sucré au lit au tondi donc. Et nous on peut ça bon na ça presser. Wani. Qu'est-ce que le baba ça presser? On sent on ça on dit. Tu gagne langa? Non gango ti non loba. Pour nous aussi tous contrôler même si on en a beto facile. Hein? Eh, Bijouni. Et ça m'a 120 000 francs pour nous au bout hein. On a mon maman aussi. Bébé. 120 000 francs. 27 000 francs, à 8 000 francs, na tika na 26 000 donc faut te m'énerver pour bande examen lo. Bijou salanga. Vous s'organisez ni wana. Moi sigango, tu na kota na bino dans na umeli pour na 27 000 francs. Ma famille aussi fait na kota nga mon expliquer na ndeni nimbo ngoza mukie, a umi sa pour na sauver 27 000. Yambo wa minerval. Yambo wa minerval. Bon, nous pouvons lancer examen théâtre. Toi, tu as 1 000 francs. Hein? Maintenant, 1 000. Tu ajoutes ça. Hein? Tiens. C'est mon argent de Minerval. Ça va passer à l'école. Hein? C'est mon argent de Je vais parler avec le préfet. Non, l'argent de Minerval est petit comme ça. L'argent de Minerval peut commencer avec les 50 000. Hein? Mais mon préfet. Je t'ai donné ça pour. Tu avances comme ça. Tu me donnes le loup Pemba. Ça va? Oui, quand elle a 27 000, elle a 30 $, 27 000 francs. Mais c'est pour ma fille, on a fait le moment. Parce que tu vois qu'il y a un moment donné. C'est ok. Tu veux parler? On a ça partout. Il est tout pour papa. Hein? Ok? Tu veux aussi? Oui, hein? Bijou. Bien à poco. Là, on doit bien. Non, 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 non. Angola Tabo! Angola Tapuya! ndenge France na to ba tout à l'heure pour les pesa la solution te bon biso décision de vie biso to kita déjà qui donc les to yo biso awa biso to kita qui to sto sombi ba blogo na biso to kanisi déjà marchandise to kita qui
non kende de na sona destination ba dia bele mo bele baloso ma bele non kende ngai okali ba semo baloso modero j'ai tout ma vie après moi pesa so ça na moi non pesa ça na c'est là pour la mode transport est-ce que c'est en français Ben c'est là hein Nazoya oui Nazoya asombi semo doya yoki sango te ezokota lisusu te kolamusa ye te tika ye ako oyebi moto aba compréhension yalinga oyo alingi yango wana efesa asombi semo na loso akolekela nango wapi akolekela nango wapi yanga akim kimbolo ayebisinga alobi kome kosomba loso te kosomba semo te je préfère kutu obimba kaka na mbongo yasombi semo na loso mama ngakuti nakomi ko ata na lati kola na mami kimbongo nanga ata na sobe ata na kati ya crêpe na potisi kokina bima na kaza koloka na ebite au moins tant musomo ba bebla oteka mapango elandaka tant so maloba wana ezona nde awa azo sote on yebi sauver le pompo yango ba te ka lupango na bango katikati ko ba siko yebi sangai tant si na bango façon za la munoko c'est que maloba ezolanda ça va la problème et ça là on a montré que elle va constamment la mais sauf que na ça rappelle na ebi nzambaza mais ne préfère na ça tellement na occupation ebele ba faire na ngozo kanga temps na bimaka mingi les temps na occuper foyer na ngana mobile na ngana mwana na nga les temps do na za vraiment na temps okina église parce que les rappels à moi na moko ya moi ça za na poto aza musika mais tozaka mingi kolinga kolandela parce que aza moi mwasi moni mwana mwasi esenga encadrement aza na mpona même que boni kuna pourquoi tu as fait ça et ne fais pas ça donc na ça ka rende moi alors le temps na ya que église na okokate moi c'est notre tunisanga et nous sur le barananga mais ezaka mabe na muntu ozoke l'église te et puis ozosala bato mabe nana ngosala bato mabe gloire à Dieu. Et le moment avec Koloba, la raison de ce péché, ils ont ma bête, ils ont ma lame. Mais ce token là, que Sambela, ils ont le rapport, na katalisanga nde bat bakolaka, na katalisanga nde tozora connaissance o tozangi. Kuva nanda ko yeba nzamba za ezabie, mais ko ken d'église, ils ont la question important. Tant bazote yo maloba na nzambe, nde muta kolaka. Nde muto akoma pe na ba capacité mususu surtout na monde ya ba faire autozali eza monde en réalité ya moni yemoro nzambe azotalisa biso nzela na nombre ayebisa bana Israël basala choix mais tant que comme temps bango basala choix nzamba comprendre que son article muta sala choix muto kenere ayebisa muto kona nzela ya bomol parce que biso batu to sepela na makambo ebetaka biso na miso David azalaki roi mais David na Psaume 121 azo comprendre que nzambe buka batelaka kolongwa na kokoma na 127 alobi soki nzamba bateli te bato bazobatela baobatela na pamba marqué bafaire na biso na ma vie il faut que tia nzambe na kati ya bafaire parce que bamboko tokendaka ezala makambo ebele ezalaka na kati mais soki oza na nzambe te mpo échappe bamipepe wana ezalaka mwa mpasi yango moni losambo eyedaka biso tozala sécurise eyedaka biso donc tolonga makambo eza mosika na pembe na makambo oku toyebi te na nzela losambo tolonga yango deja kopesa yo conseil ya priere ndenge na ye kobanda nde mwasi na ngai yebisaka yo mpo toza na monde moko tosala bafaire na kati ya monde ya bafaire eza na bamaître mbele badirige ya bamonde wana eza na nzambe eza na satan to bato oza na démon na monde ya bafaire na satan naza te parce que naloba nga na papa ale tozwa mbongo na biso na ndenge ya nzambe moto ayebi ndenge nini apeselanga mbongo alors natikala kokutana na diable te nakota nzambe anganga te na valoriser te mpo na ngai nakoki kosalela ye jamais donc lokola nakokosalela ye te naza na confiance yanga koyeba ke bafaire nanga ekotambola bien mpe etambolaka bien nayoki nanga naza moto mais nayebi quand même ke Dieu nalobaka ya suka
opesi ba raison batan na yibongo ka opesi ba raison batan na yo soki tozwaka terre d'affaire tozwa pe topesa mpe nzambe tan na vie toza na départ il y a la part de l'homme et la part de Dieu part ya motu eza oyo ozosala bafaire na yo kobota kobala kosomba nyonso tosalaka bamapango mituko toza nango wana eza part na biso bato part ya nzambe nzambe azozela motu adore ye aozela motu aya koservir ye na babie na ye yamoni mokolo moko Jésus-Christ de Nazareth azoloba na moto abozwi moko moto abozwi azotuna ye moto akwe kosala nini mpona alanda yo yesu abandi koloba na ye kosala motu mabe te zala malamu na motu nyonso abi nyonso wana nga nasalaka yango alobi ne kaka tika bozwi na yo landa ngai partout toza photo témoigner kombo ya Kristo osala mosala donc mpo na ngai topesa nzambe ta toyepesela ngango na ndako tokepesela ngango na ndako nakati ya ndako nayebi kosala ye mwa eloko loboko lobi nalia mwa eloko Papa mon ami, papa mon ami. Mais on peut se dire qu'on se met à terre. Yo gasi ngani na pina buna kolinga mona ngata ngate. Bon c'est bon bijou. Tu vois ma bijou. OK, et fait donc comment on s'en peut si moi venir pas. Ni nyango. Yo on s'en va nzela. Non, ça me fait pesande. Pesande. Attends, mon que so raisonner terre. Moi on a sélectionné 2 semaines yango. Soit vite. Qu'est-ce que on va résoudre? On raisonner. Yo on va passer encore. Zone Kanda. OK, té. Oh, ça va. Attends, comme je vais pas na beta wa. Bon manga kaka. Si on s'en nzela, on s'en va. Bon, il y a combien bon? Il y a combien? Il y a combien? Non, il y a il y a combien? Sans compter ma carte, bah, il y a un bengila. Il y a 23 000 mots, il y a un jeté. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez. Hein? Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Bijou. Mbongo seme ke pesa ngo azongo akangi yango. Ah, okango, c'est qui? Dis-moi, c'est qui? Mais c'est qui? Papa Victoria. Papa Victoria. Viens ici. Toi, yo. Yo, Bijou. Tu vas tirer un bâtard. Oui, pour le respect, hein. Est-ce que tu vas mettre un maille? C'est quoi ça? Hein? Monte! 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 Yo, Bijou! Yo, c'est là au monde. C'est là. Tu fais des bêtises dans la vie. Bêtises.
ça. Il a bon moi appelé qui tama tima. T'as eu moi pour matcher en bata. Ah. Ah maman ah yazi là on a petit va comprendre ma tamba comprendre ma rambu. Oui ma comme ni na kamwa au moins mtoto manzelo balo babu ina kasa makambu na makambu lekeli. Ngapele keli. Donc pour la faute de toi chinga mbata. Eh. Makma respect. Eh. Les potes nanga c'est qui? Toi c'est qui? Donc famille on a et ba na ngati. Venture. Ah, après jeep toni nyango. Ah. Yazi la ngai boss na ba ni jeep on a ka tout. Ya ba moi pio. Ya ba moi pio. Benga sedi mafuta mukoko. Bibi la mama. Yazila. Ibos, bon mafuta de sedi. Oui que quand faut un petit bijou à la chinga mbata na nzila. Porte mon jeep ya couleur nini jeep on peut donc et c'est indi. Donc na kamu achinga mbata na nzila ipo tunanga toi c'est qui? Toi c'est qui de famille bingati batina li fata ba paine, babite ke père na zalaka. Donc yeah. Na ba lo mo apio na vali. Na quoi bon? Yeah, le monsieur aboté na pas les vedettes. Tout en wana. Ya on a déplacé té. Na na singlé. You ma pam pam. Et pas boga te grand frère na bango. Faut Joe. Sia. Tu n'as pas de nanga, tu te perds dans la papa mona, papa mona. Il y a bien été papa mona, papa mona. Bien été papa mona, papa mona. Tu as secrétaire, ma vie, moi, tout ça, pas na barre, tu m'as question pour une mobilité, ma molécule. Eh, you ma papa mayo. Toi c'est qui? Papa de Victoria. Eh, you. Tu as beauté un méchant mon habité, hein? Ah, bijou. Yo shiding de ngai boza boutique ngege boy pour la car jeep mais tu vas en payer en vite profiter dans mon ango ya la déborde aujourd'hui ya la deuxième bon ko identifier kizenge senyitala kiso carte akana botangi soina ene ozui réponse sourire nangeza barna lopango ya bolingo symbole repère ya folie d'amour nanga bibi chamala mama na faki Bénédicte Morgan Bengi amour nanga Mamadou Richo bibi chamala Vivi la maîtresse oh identifié kizenge sengi talaki so carton kaka na botangi so na yende ozui réponse sourire nangezali borno ya lopango ya bolingo semoto ya folie d'amour nanga bibi chamala mama na faki Bénédicte Morgan Bengi